Peuple congolais. Ebele a ba politicien à RDC, ba journaliste na ba tebele boye ba kosala ba analyse te. Na landi ba tebele ba lobi ndenge balingi par rapport à réunion oyo il fallait salima na Angola entre le président Félix Antoine Tshisekedi na président Paul Kagame. Ba tebele ba lobi du n'importe quoi. Oh Kagame a beti fachi 12. Oh sécurité a fachi ezama yele te. Ndenge nini ba kite ke Kagame akoya te. Oh Lorenzo na Kagame balingaki kaba simbisa fachi touche. Non. Biloko wana nyoso bozoloba, vous ne connaissez pas la force de la diplomatie et de l'humilité na kati na politique. Président Fachi a BBT, aza politicien, aza président de la République. Ye ata soki azali bien informé que Kagame akoyate, il ne devait que aller répondre pe ko koma na lieu pour montrer que ngai na komaki yende ayakite. Mais tikato yebisa bino vérité. Nos analyses yabiso na ba information tozali na yango, c'est Congo qui a gagné. Nani Kagame n'est pas venir na Angola, c'est la République démocratique du Congo oyo est gagné. D'abord premièrement, Nzambe to sambelaki. Tolali presque 2 heures du matin, prière to la mukili susu na tongo prière. Nzambe oyo ayebaki que peut-être la présence de Kagame na Angola, tamususu ata na loboko alinga simbisa Fachi ate loko moko boya mabe, aka bloqué kuna na ndako na Kigali. D'abord, il y a l'aspect spirituel, il y a la volonté de Dieu. Il y a Kagame n'est pas arrivé là-bas, il y a un plan pour Nabiso. Parce que la Bible, Jérémie 29, et lobby, le Seigneur a un plan merveilleux pour nous, peuple naïe, surtout pour la République démocratique du Congo, qui lui appartient officiellement. Donc pour Nangai, il y a la volonté de Dieu, na Kagame koya, kozanga koya, ba Congolais belé, ba sambela ki pona iloko wana, soka ya bane koya na makanisimo kwa mabe, il a fallu que le Seigneur le bloque là-bas. Mais na confirmé information te. Mais ezali na ba source, ezali na Kigali sur place. Oyo lobi que Kagame en route vers Koya, kokendo kamata avion aya na Angola, il y a quelque chose qui s'est passé, oyo batubazo, ba comprena kite, Mituka et se diriger vers hôpital. Est-ce que Kagame ne mutakendeki na hôpital? Est-ce que batubazo na mutuka bazo ki problème? De toutes les façons, il y a eu un problème. Oyo mema ki ba cortège présidentiel vers l'hôpital. Na lobby na confirmé angote, mais il y a des sources à partir à Kigali. Oyo lobby ba information wana. C'est à prendre ou à laisser. Ya kotia parenthèse, so keza solo yentenda yebi. Bozoyoka, il est fort possible que Kagame ezala moi malaise moko ezwaki. Ça c'est un. Et aussi, ba mususu ba lobby kaka kuna na Kigali ba source za kuna. Et lobby, il a eu peur de quitter son pays parce que azali kobanga à tout moment il peut être victime à coup d'état. Azoko banga source mususu pe et utaki bongo. Kasi pona ngai na kangami na Nzambe oyo asalaki ete ayate parce que nous avons prié, le Seigneur ne pouvait que nous écouter. Ngai na komisi Nzambe pona wana l'aspect spirituel moko na mona ngo positif na moni pe information na pesi bino. Mais sur le plan diplomatique na ndenge ya relation internationale Kagame a échoué. Il ne peut pas ne pas aller dans la négociation wana oyo mokili mobimbeze kozela balo basuka pour que kime kota na mboka. République démocratique du Congo na minute oyo ezali ya biso ba Congolais oui, mais il y a des intérêts, il y a américain awa, il y a communauté internationale awa. Du fait que Belgiba sala couloir wana à lobito, je vous dis il y a les intérêts de la communauté internationale et les intérêts des États-Unis. Alors ceux qui Kagame a été pour asili sa guerre et que les Américains veulent voir ce pays et qu'on takimia pour makamna bango simba parce que c'est ça condition si nous non Fachi appelle ça qui bango la guerre de fin ya guerre à est. Ce Kagame a quitté bakokangama na yekuna. Ça c'est sur le plan international ndenga na sali analyse nangai. Mais aussi papa kuna na terrain bazalendo bazo boma
ya kokonte te Rwandais. Et c'est là où kanda na Rwandais et mati makasi. Ba officier Rwandais ebele baza na kanda ba perdre ba ebele basi ba perdre mibali ba ebele ba perdre ba famille na bango na Congo. Il ne disait que ce qui a meki ka ko sakana isusu to ko bimise na kiti wana. Donc Kagame aussi celui-là ça ne va pas bazalendo bazo sala musala. Voilà na muke na ngai oyo ngai soki botuni nga mama yo lobi nini po na ngai na lobi. Alors jusque là c'est nous qui sommes gagnants. Fatia Kendeki. Et là, comment que Salimite a zongi nae. Et donc, avec tout ce que notre ministre d'Affaires étrangères, et que je félicite en passant, à Salaki comme plaidoyer, na présence à Nations Unies, à RR et à Rwanda, avec ce que le président burundais peut à l'Obaki, qui est Rwanda, il y a l'Obaka, moi je pense que cette fois-ci, Kagame, amitié libanda yemoko batunyo so mena baye billet. Donc pour moi, c'est la République démocratique du Congo qui a gagné. Mais quand cela ne tienne, il faut ce Zala et Kenge. Pourquoi ne pas renforcer notre armée? Pourquoi ne pas renforcer le Wazalendo? Pourquoi ne pas appliquer Malobayao depuis le Bakiba Baxel Bango salaire? Pourquoi ne pas renforcer nos fronts? Pour que cette fois-ci, tu frappes Bango jusqu'à la frontière, Bengana Bango, ça aussi est l'option. Mais ce qui t'a dit discours, il y a Corneille Nanga. Corneille Nanga, ça a discours, mon collègue là déjà. Oh, moi je vais raconter le président Félix. Le long dit qu'il y a président. Oh, je vais raconter le président Félix pour qu'il y ait une arme par terre. Félix, c'est un yébissio qui a koyambayoté. Corneille Nanga, toi, tu n'es qu'un rebelle. Si tu mets tes pieds ici, mbala moko peine de mort ndezo zelayo okokufa lokola oyo bakuluna bazoboma bango parce que toi tu es un grand kuluna. On n'a pas besoin de toi. Et personne ne va négocier avec toi. On va te frapper jusqu'à la fin. Donc ba discours à Kagame on a ebangi sabinote. Kagame ne représente Corneille Nanga ne représente rien. Azaï loko moko tena ba M23 sans Kagame ils ne sont rien. Kagame Indeli est déjà qu'on a Rwanda, il n'a plus la force à soutenir M23. Donc ce qu'on a dit discours il y a Corneille Nanga, il a déjà discours il y a échec. Bissimo Bertrand Bissimo alobaka isute. Bari Majiba alobaka isute. Ah, Batisola alobaka isute. Donc boye bakiba guerre yo izolo bamana M23, ils allaient déjà histoire ils aussi là. Pour moi, j'encourage le peuple congolais, les hommes de Dieu et tout le monde à avoir encore confiance à Dieu. Et pourquoi pas ne pas avoir confiance à nos autorités, surtout le président Fachi. Croire à notre FRDC, ayez confiance à nos Azalendo, bah finir par couper sa biso victoire. Ça va aller et ça ira. Moi j'ai confiance à 100% dans la République démocratique du Congo. Peuple congolais, yo mutu oimaka imaka. Yo mutu zo banga banga, ko banga sute. Mboko yo ba pesi yango maboko na Nzambe. Ezaka na ba surprise boy. La Bible nous dit que le Seigneur ne peut pas faire quoi que ce soit, ça qui a informé Baoyaye. S'il savait que Kagame allait être un problème s'il arrive là-bas en Angola, Nzambe na bolingo na ye a cloisonné kula na Kigali pa na ye. Soka linga ya lisusu pona ko yako lukela so makam. Na bolingo na Nzambe a cloisonné ye a comme incapable de bouger. To sengi na bino msusu o nga na pesi bino information nga na zanango. Ba msusu pe bazana na ba tuo ba kopesa mo information plus que ça. Il paraît qu'il sortait déjà de la maison et puis les gens ont vu les cortèges présidentiels aller vers l'hôpital. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, Hôtel Meriba, Prince de Liège.
Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Biso msusu tokomisi nzambe na ndenge amemaki yo na kimia abateli yo pe azongiseli biso yo na Kinshasa. Sincèrement, miteme ezalaki déjà ya kobanga par rapport ya ba prophète ya malheur na batu nyonso bazali kolingaka bamona malheur na ona échec wana. Biso tokomisi nzambe. Bravo na félicitations na musale salemi. Okendeki osali okokaki kosala ozongi. Kagame azala zalate, c'est le Congo qui a gagné parce que vous avez obéi, il y a obéi été. Ngai na yeko la musa d'abord attention moi mke y a ba équipe ezali tout autour y a président de la République. Pourquoi tolingito la musa na no équipe wana malgré bilobela ya batu nyonso ndenge batu balobaki biso nyonso tozalaki inquiet parce que atabino moko ba prophète malheur ba komaki ebele ba bibi kapinga lelo a publié azotia fatina mapata pona ye il fallait kaka kufa ba bombarder avion akufela kuna bibi kapinga omoni makambo zo sala wana karma ezali ça va te rattraper. Faites la politique, une bonne politique sans obana ko toucher dans ma vie humaine à bateau. Le président c'est notre président de la République, un père de famille. Tu ne peux pas commencer à dire c'est même toi koufa koufa. Ma grand frère Willy Michi qui est honorable. C'est bien, o alerta qui met alerte zaki na kobanga moko boy. Malgré tout ce qui a eu, qui a été fait, qui a été dit, l'équipe ya oyo accompagné Mkonzina Fachi ezalaki constant ezalaki fort. Je ne sais pas ce qui bino peut aussi constater. Il y a déjà changement moko boy une équipe à Fachi. Oyo ezali ko accompagner la diplomatie, la stratégie na makambo ba négociation. Depuis que le chef de l'État avait nommé son excellence Sumbu Mambo, oyo azali au représentant na ye na makambo ba négociation ou tout ça makambo ba Luanda ba Kenya, ba Nairobi, en tout cas, au représentant Azo Sala Moussala. Au commun que autour du chef de l'État diplomatie et Mati Makasi. Excellence Sumbu Mambo, félicitations. Na équipe Nyon se allez accompagner yo. Oui, pour cause au gagné, simplicité na yo. Dernièrement, tant que Tozaki na Mkonzi na Lubumbashi, na Zoa qui chance à quoi échanger na yo 1 minute juste un bonjour. Na monaki simplicité na haut représentant chef de l'État, j'ai dit non, il faut battre boinde bazala kana Mukonzi. Et bela batu bayeba qui était, il était en sandales na hôtel Karaj na wana Libanda. Comme tout le monde, mais tu ne pouvais même pas croire que c'est lui le haut représentant du chef de l'État. Donc batu bongo nde biso tozana besoin to mona, ba moi sagesse à bongo, ba moi simplicité à bongo, humilité à bongo. Donc encore une fois, félicitations à son excellence Sumbu Mambo, au représentant chef de l'État, pour continuer bongo, pour sauver des Congo. Fachi est mon côté. Naye Kolobalsou, félicitations Makasi, na excellence madame la ministre Nabiso, il y a affaires étrangères. Maman Wana, c'est une brave. Bomoni, oyo biso tolobaka chaque fois. Que cabinet Judith Toulou kezo sala na sala. Maman oyo azali n'importe quelle dame, une femme très intelligente, je ne sais pas si vous l'avez déjà suivi, na Nations Unies, partout là où elle passe, elle marque ses points. Mère Nzamba Pambola yo, en tout cas, musala kitoko. Ngai na ye kotuna opposition. Boko continue kaka kobundisa. Fachi na moment oyo bomoni Kagame mutazolu kelebso malheur ye wana aboyi négociation, c'est-à-dire alingi toko bakaka na guerre makila oyo esi etangi na Goma, makila ya ba peuple congolais de millions de personnes oyo esi etangami na este ezoyebisa Kagame loko moko te. Non seulement Kagame mais ba complice na ye ba corner nanga M23 batu nyonso bazakuna. Non seulement bango, na ba mususu bazana opposition,
Oh, bazali ko encourager Corneille Nangaa. Vous êtes en train de trahir la République démocratique du Congo. Bino ba opposant. Vous êtes en train de trahir la République démocratique du Congo. Bino ba Corneille Nangaa, vous êtes en train de trahir la République. Bozali ko sala bozo ko bundisa fachite, bozo bundisa de RDC. Oh, bozo sala République démocratique du Congo et ko sanza bino. Ça c'est une vérité. Bozo trahir. Olie bo simba na maboko. Bo benga na Munguna Kagame na kati na mboka. Mais boko continuer ka kobundisa fachi. Bozo linga pesa bino ba résultat. Na administration, na développement, na tout ce que vous voulez. A kopesa bino yango ndenge ni no si longtemps que Mututu lota il est dans des avions par rapport à makambo guerre. Olie boloba, to tiana no divergence pembeni, to simba na maboko pour que total ndenge ni to ko booster d'abord libanda ennemi azo bundisa biso. Les Rwandais tozana bino problème te bande comme ça à Rwanda. Tozande na problème na politique ya Kagame ya mabe. Des millions de personnes bakufi na Goma wana. Ba makila wana nyose zo panza na Goma sous la tête de Kagame. Na ba complice na M23, na oyo une partie à Corneille Nangaa, na ba omu sou baza na opposition. Na koki ko suki sate maloba nanga oyo. Soki na lobby likambo te. Boko finga boko loba ngai na lobby. Et j'assume. Joseph Kabila Kabange. Omoni bakara ezalaka pe na suka. À un certain moment, bozali sima bozongi bato, oye ko sangana na muninga na o Félix Antoine Tshisekedi, mwana classe na bino bozaka ka 2. Oyo bo simba kiti ya président, bozaka na mususu te. Ba prédécesseur na bino nyoso bazana se ya mabele. Oyebite pourquoi nzamba tika kiyo na mokili. Oli oya kosunga mboka Congo, ozali kotika Congo musika. Il y a un jour que le Congo aussi kotika kayo musika. Ngana lobi na ngai. Joseph Kabila, ta place hein, c'est aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi. Peu importe mabeo ndenge zali. Je m'excuse. Baza ebele balingi te bo sangana, mais bo sangana. Pour le bien de ce pays. Botika ba intérêt personnel, botala na no intérêt à Congo. Kagame ko sakana na mibali nyoso ya Congo yote. Tous les leaders politiques bo privilégié ko bunda ko swana na Congo, olie bo sangana botala ndenge ni boko bimisa ennemi libanda. Et talibino. Réfléchissez. Refus à Kagame na likambo yo na dialogue yo. Il faut interpeller bino nyoso bato opposition. Yo Corneille Nangaa na équipe no ba Beltré Bisimwa kuna. Bozonga batu po boza ba Congolais. Kagame ko sakana ba milliers de Congolais bazo kufa chaque jour na front kuna. Bino nyoso bo sala semblant. Attendre positionnement politique bozo luka. Ata soki bozo luka fachi akende bino bo kokota. Oh, constitution, ah, wana minute, ni constitution, ni quoi que ce soit. Réfléchissez ensemble comment beaucoup booster d'abord l'ennemi dehors. Ngai na lobi na ngai. Ngai na zolo bananga kaka. Oh, ngai opposa matata. Oh, ngai Denis Sanga. Botika nanu makambuana, booster d'abord l'ennemi dehors. Et comme ma biso ce qu'on a développement réel ya mboka. Mboka na kimia, sans balkanisation. Nde boko fan d'abord réfléchir ndenge ni akoluka ba poste. Ngana zolo bananga kaka. Na komisi nzambe lisusu. Merci. Fachi na hero ndenge na zotala na montre nanga. Azana ndaku na ye. Na oya ba prophète à malheur bozi soni. Le Seigneur a secourir biso, a sauver biso. C'est le diable qui a échoué. Na politique na ya mabe. Tokumisi nzambe pour ça et nous disons merci.